www.potonapoto 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 Mbote on est soit ngaka l'ami d'Onvo, journaliste et le centre de toujours match avec Tokomosi avec les meilleurs sites www.potonapoto avec Ndekonangai Arnaud Vouma 500 mégapixels babi on a Ndekonangai Congo direct babi lelo yo tu as mis libino maman na biso moko maman sala ka déco bien ya basal azana te pour on saka pour na biso pour na bala mboka saka pour na batu nyoso o bazana mboka ya Europe a déplacaka tozana maman biso Chaclone Déco maman biso Chaclone Déco ba o boyebi déjà eza komba ko bunga te boyebi na ba o boyebi te to kola sabino misala na ye o azo sala po lelo na poto na kati na Europe ba déco ba komi ko sa biso to kene ba feti ba tche biso ka mo ba mabanga moko bo likolo mo ba fleur moko ba mike ata ko to bana na ndako pe ba sala ko la faire Noël mais toujours baté ba décoratrice na bato ba décoraka ba o basaka misala bien na basaka misala bien te yango lelo to ambeli mama na biso to solo na ye to ba misala yango ilika ndenge nini asala yango ndenge nini pe bokoyoka o nyonso ya koloba selon émission na biso. Bonsoir maman. Bonsoir. Bonne nzoto. Nzoto bien, merci. Excusez biso d'abord tu ko joyeux plein musala na yo bato bozola na image bozomona ki to fani plein na kati ya salle où yazo décorer l'autre une fête ya ndeko moko moto tanga comme vous êtes fête à 50 ans meilleur réalisateur à notre vous 500 mégapixels ko so ba image alana azo décorer fête ya maman ya 50 ans pour y week-end on a ça qui fête week-end sous fête to yeba misala yango pourquoi ba bengaka ye maman pourquoi bengaka ba basé belé ba décoraka maman to yeba misano elokoni oyo salaka pour lelo na basale belé ba bengaka kaka yo okenda ko décorer au décoraka eza par rapport ya nini par rapport à savoir-faire nangai voilà naebi musala c'est pourquoi ba benganga maman biso Chaclone ko expliquer biso musalo yo oyokolaki yango wapi obandaki yango wapi musala oyo na banda o banda bo mwana banda bo mwana ngana banda o lingaka ko bongisa na babonane nazo décorer bandaku ba anniversaire bandeko nanga ngamo na banda o s'occuper nango parce que koli église na biso na Afrique église la Colombe et papa pasteur Marcel na comment ko décorer église ba marié ba obenganga ti comme j'étais jeune tante nanga abikeno oya na poto pour na moni wana talent bien l'air naie na sali ba formation comme tout le monde na imagine déco na perfectionner musala na bandi moi muke na basala muke ko décorer et tout ça après ba moni que j'avais un talent et tout ça na sali mini entreprise nanga moko mini entreprise. Merci beaucoup maman batu batalo ba c'est personne ba mais to couture sala yo moko zaki na batu ba kei yo motiko sala ba finition bendengeni. En tout cas nazaki na équipe nanga na banda sa na bango ba idanga na ucha ba us ko cha ba ne bilo onyoso eza mkemke après nga moko na sali décoration ya makasi
Mais bango basi ici déjà bakei, pourquoi pas musala ici. On avait commencé depuis 11 heures. Donc bakei sikonga monatika et pour ça ba finition. Merci beaucoup maman. Bato bangi ba déco. Ba déco ndi bo décorera bongo. Ezalaka les mêmes déco ezonga ko bien parné bo changer modèle ba déco pour tout ba kuma robang. Au mona balak na 2016 alinga sa anniversaire ba robanga sous déco ni ko zonga. Est-ce que ba déco ngo bo varia ka ba modèle ou ba même modèle ka ba même style yango mtezonga? En tout cas, Yomokoko, tu as peut-être un centre des tables, mais décoration, en tout cas, inspiration. On a vraiment un métier, quoi. Et on a 400 tous les jours. On a d'inspiration, je change, on a dans la lali, on a aujourd'hui je vais faire ça, on a changé et tout ça. Donc c'est beaucoup de choses qui reviennent dans ma tête et tout. Et puis, on a ça là, quoi. Merci beaucoup. Ce que bateau bazotala yo o babangaka kobenga ba décoratrice tout qui image kozonga et kozonga sous yakala. C'est comme message nous repesa na parce que ba moni que j'ai au lobby que non yo chaque fois au champ to mona to mo pena ba nzete to zo bateau to na kati ya forêt nini ba nzete na misi ça to ko ya anga ndeko nga no vuma c'est méga pixel loni to zo bateau message nous repesa na bango ou bien ba salle d'abord. Basal, ndé bo décorer basal boy. Ils auraient bien combien de temps, ils auraient bien jour ou bien. En tout cas, nga par jour na cause à 3 décorations. Na cause à na salle décoration awa pour à toi na salle Lovely's partenaire nanga to travail à Nae. Pas Patrick. Patrick Balondo, oui voilà. Donc tout ça à Lovely's na koki na sali décoration na Lovely salle mususu ba benginga tana les millénaires na kei tout ça na sa équipe na ko précédé bango avant ngana ok non aussi ça ba finition. Donc je peux faire à 1000 personnes la journée, donc c'est possible. C'est possible. So bana na yo ou équipe na yo ba sala toujours misala ndenge moko na yo ou bien il faut que yo le kaka na sima vous êtes obligé faut le kaka na sima na bango. En tout cas, je suis obligée. Parce que ça moussa nanga. Donc, si on a ligne que moussa nanga ça n'a pas critiqué, même si moutoumoussou ça dévancé nga, mais il faut nga mona yanata là où ça ne va pas pour na bonita et ça perfectionner quoi. Mais vous avez rappelé la concurrence macasse entre Bino et Bino. Beaucoup. Et belé. Concurrence et belé. Mais le savoir-faire, c'est ça qui fait la différence. Savoir-faire. Merci. Tango yomorope au décor aux arts nous a misala au que fait mon roboyer au monument à décorer bientôt faire un message mon robot na ngota na fête na message ba marié na nkolo fête ndenge ba fandi au santarande sala kono ndenge et sala nga pasi makasi pona sina kenda na fête moko ba invitanga donc salle a obligé qui marié à zoka salle à décorer. Mais na kienda na mona penda salle vide, il y avait rien quoi. Et chokainga makasi. C'était un mariage. Aucun a décoré un anniversaire. Il y a 50 ans. Et ça anniversaire à 50 ans. Donc c'est une dame au Nayebi et tout ça comme si 50 ans dans la salle liée décoration au Yota des Ali et bosco mariage et années. Voilà quoi. Ça va. Merci pour ngato tikayo. Mais tout ça a besoin tout ça non ba coordonnées na yo. Numéro de téléphone, boîte email na yo. Voilà. Coordonnées nanga, numéro nanga téléphone, ezali pour na bateau ba na France 07 53 77 06 12. Fixe eza 09 80 89 93 26. Boîte mail nanga eza charclone@yahoo.fr. Site web nanga eza www.charclone.com. Voilà, ce qui va bêtir moi là site, numéro, boîte mail, tout ça, bah aujourd'hui yo personnel bien et comment ça va bureau. Tenga moko. Bureau. Na Facebook nanga Charclone. Voilà. Tom to akota ta site on a ba photo, ba vidéo tout ba yo ça là. Tout ezali oui. Na kata site web surtout
aomona bafoto makambo nyonso et tout ça mais na Facebook eza un peu mélangé de tout pourquoi nalingaka mpe naza fanatique ya yesu makati donc makambo yango eza kaka na kati mais omona bafoto ya décoration. Voilà, merci beaucoup. Donc peut-être un message à Souka pour nous on va site pour batu mingi bakuma kosala ba déco misalo bino bosala ka bakuma koza ba vidéo ya bato. Mutasa ki fête na ye ya taliba fête bandi avant jeu vidéo à filmer à tina site na ye. Est-ce que yo et pas non maman le karaté? En tout cas, ngaku naibisa cliente nabi mona décoration ça na vision na yo. Yaka na ngwe pa nanga comme ça na sa ilo msanga na baksa na intelligence na nga kati. Parce que j'aime pas trop. Nazaki na marié moko boazwa ki nga na décorer na mois d'octobre. Abenga na ndaku na abi yaka to solola pour la décoration et tout ça nga abi oui nazoya. Nake nazaki même na sœur nanga là to koti na ndako bando la kisanga oh j'étais choquée ces photos je l'ai vu dans ton Facebook mais nake surprise na Facebook am tumo bona mo nsu ba photo mawa mako nga bi regarde bien ba photo eza ya ngai mutu azuango donc ba photo na Facebook ne mo bimbeza plein na ba photo ka yanga nga moku nazaki choquée nga bi maintenant ala kisenga sou moi si moko traiteur ba photo na nga na kati Facebook na parce que na ça pe ba buffet froid ka buffet froid na sala traiteur te so muta sollicité nga na ça ele buffet froid na sala pe buffet froid très bien pour na sa restauration pe dans on a deux métiers donc nake na kuti ba biloko langa nyonso dans décoration nanga et tout ça j'étais un peu choquée mais bon ceux qui et ça qui me ça n'était comme bongo wana problème né menga en tout cas nana besoin de photos tout est pour na ça là en pub quoi. Merci beaucoup mais conseil no pesa na batwana pour bato bebisa msa na bino mutakomona photo mtenga joyeux amoni pe kuna mais akomi tout moi ko banga est-ce qu'ils akomi ko na doute na mbali mais message nini européen na batwana ou bien conseil européen na bango message moko le bango directement conseil na opesa bandeko na ngai o bazora ba photo abatu bakoza na ba surprise ebele pour zu ba photo c'est bien mutatali a sepeli a pesio mbongo na e mais après sur terrain au kokyo ça makambo wana te mais moi je pense na ko opesa conseil na ba marié ko sala trop confianté so pesi mutu peut-être mutazu ozu mutu na décoration mona ba photo sepeli mais faut senga toujours okende au mona place à sala musala pour oza na confiance vraiment que na kenda na moni ndinga sa musala voilà musala nezaki boye mais pour na bande ko na musu ba décoratrice d'ailleurs nazo encourager ba parce que ça musala moko facilité mais to sepela mingi ko liaka mbongo mutu pamba te kwa so yebi musala te yebisa mutu capacité na yo na place ya okendo zo ba photo mutu mususu o tia kata site na pour na kosomba ba cliente c'est pas bon. Merci beaucoup moi mbote ya bato osara na bango po to comme na suka to tika yo continuer misala na. En tout cas na opesa ba décoratrice nyonso tu ya France o ba yebi musala o ba sa musala na bango bien o ba respecter musala o baza vraiment na confiance na bango moko ke ba osalelo moko eza métier o balingaka na pesi ba onyo sombote mingi particulièrement na pesi kadeko mbote ndeko nanga na yebi ka osala décoration quelque part na yebi musala na dans tout marche bien quoi na ba traiteur ba nyoso ba sa musalo epesa ba ninga sengo po ba biso muninga bali sepela donc ça na biso eza musala bato babalaka dans libalezelo moko esengelo mo nzamba linga ne bandela mokili donc Zambie a ça la bambola mukwa. Botuko na maman biso Charclone oyo lelo tout joyeux na kat na salle ninga sa misala. Babi mtoza na fête mariage, baptême, anniversaire tout. Faut luka maman na biso oyo tout sur les terres na souk ska sa misala. Ndiko ngo sala mariage, ngo sala eloko moko boye na salle. On a besoin de décoratrice, benga maman na biso numéro nezawana bo solola. A repesa yo prix ya bien asala misala botika ko benga batuna ba Facebook botika ko benga batuna ba WhatsApp ba réseaux sociaux wana e bomi makambo bolanda image o avec un autre vous 700 mégapixels na pesimbote na Adam Solozolo mwana suka nzambe na bosanité équipe poto na poto mobimba on est ensemble ciao www.potonapoto www.potonapoto
www.potonapoto www.potonapoto www.potonapoto www.potonapoto